chérie. Oui. Problème. Vous dites à maman Kabé. Oh bien. Yak. Mais c'est que vous connaissez la café, vous avez la vous pouvez la beau puis ça n'a pas. Si vous avez un problème, vous êtes responsable. On a linga ko mingi Camilla, na linga ko mingi. On a lingi yo, pour les caméras nous autres. Non, les na salon les étaient pour la CPL non tinda kuza kitoko nyonso nakuta ndako CPL sangai eloko e dérange motema nga chaque fois so na vandi nazo kanisa façon na kina moi sa papa la biso na façon ezaki na papa la biso nyota ondima te ata mukete mais lelo ngai moi sa papa la biso bimisi ngai mabe en tout devant papa. Solo kanisa bon mengo nyonso o papa za nango ferme na ezala na ngo ya bambulu ferme na ezala ngo ya bangombe ezala na kananga kuna na mbujimai ozo regretter ba ferme tata na bino obi go pianga souci hein nyota mbisangai bourgeois na benga yo ata défaut isa na ngai camarade na ngai okufeli bolingo ya mwasi moko bo ongai camarade na yo Bob na yebite Airbag j'ai aimé au même à la place kitoko Tendance Club ya Peggy Selemani moni par rapport ya solo yo betelinga en tout cas vous a camarade là limbisanga na acte wana posaki po yo za nyonso ponanga eza eloko moko te na kobombela surtout qui te commis na niveau que ngala ba ndobombelo makambo na yebi ke mama nde mutu expliquer au makambo exactement mon frère mais ko kendo yebi c'est que non on a yebi chez au plus que maman va que non na bomba Bob Vango Airbag oui mon frère ami à bourgeois gentil justice Vango moni ba mère ce qui naza moi n'est pas na bango ngai ko ke naza na moi na ti esna moni ba pekisaka mutu alingaki. J'étais emporté de l'amour de la fille que on a mon âge. Bob, s'il te plaît, tu m'as posé la question là. Pardon, bourgeois, pardon. Na comprendre que non, qu'on fait déjà bon moment ou quelconque. Mais na solena maman. Ni sana ngai moninga na boba eloko eka musanga na nzanini. Yo olingi mwasi ona mbosoli ngai sola bongo tala non niveau bourgeois yo je tala ka niveau non écoute-moi très bien zela mabe eza wapi ezalaka nango pe la folie commence par des gestes na moni na ligne mwasi te mais yo tikalo avec des gestes oyo na kosala ya bolingi pe ngaki merci ah merci très gentil pas calé des jours et on a tendance maman des jours quand on a saliné quand on a mon anaté était ma passe donc on dit non les lois na na misa na ngato pa na kati ya Tendance Club. OK merci pour mon nana merci ça va il faut chichi et puis ba meme ya ko mema me vanta on dit yo mto découvrir ki ba mema que madame OK revenons à notre mouton Airbag ma pekisa ka mouton alingaki oaki oya ke babondela ka mais yo na petit wana na botikali utikolo betele lisola bolingo te mais yo komi nzemba tina ndako bourgeois ezalaka nango il y a rien de nouveau sous le soleil ceux qui n'attendent ba parents la biso basalaki ke na loli mwasi na lobi na ete na ebisi papa akeke olingela ngai pona nini na tango na biso échanger mabe nyonso mama moni ezali parce que naki ko betele lisolo ke na ina bala mwasi
abandi kopose nga bakestion solinga ye ozoyebisa ye nayebisa nanu te mais opesi nga exemple ke na ntango na otango papa alingaki yo asepelaki na yo akendaki na parmi sala mpe de sorte okende epai ya bana basi wana oloba na ye ke ngai nalingi naza mokolo bo chose grave na memi Rachel petite sœur na yaya deke mwana mwasi wana sosoli ya mvwa na leli désert ni nango abeti yaya na représente par Rachel afinginga soba kisengisa bamobali kotyaka makolo mpana biso te mbala suka mon frère persévéra mpona obenga champion fo kobunda bob vangu airbag yango wana ekosimba okobengama jamais champion soko obundi te soli nasombelo nasalela o ferme bangolo nasalela soli nasalela o ferme bataba nasalela olingi ya basoso sopo olingi naki osombelo terrain kuna banzele kuna nasalela baeta ya bambisi nasalela okamela eloko olelaka nga na moni yango te olela lokwa na ndako na otya mal à l'aise nyota oza bandeko no ya basi oza bandeko no mpe ya mibali mais façon oyo ozo olinga nga donc non comprendre te nyota oko expliquer nga no na comprendre yango façon ozolinga nga eloko ni ya spécial oyo nga Camila naza nango Camila obenga famille na ngai eza ya yo te kama bandeki na ngai bamibali na ya basi eza ya yo te oyo nga asalaka mpo na famille na ngai oyebi famille na ngai te nga so na bembe na ndaka mama yango komi kuna yebake nyonso bomwa na ndaka mama yango eza nga nyota na bundaka na mwasi mobali nayebi nde balukaka mbongo omona aloba motu moko apambapamba te lipamboli yango aoyeba ozwa ngo te po asaisir lipamboli wana aokoka te maa na mbongo nga lokola nzambe apambolanga apesanga mbongo epui apesanga amour ya kosalisa bato yango moi nazwi yo na yo no epala nga nzambe ayebi nini asalaki mpo oleka na couloir ya nyota oleki na nzela na nga nyota nazwi yo mpo nasunga yo alors le na osunga yo kobanda koraisonne mabe te yo kasi ndenge avant famille nanga bavanda balala na bikoke Camila tovanda na omema omona ndaka mama nanga na tata ozwanga mwa motu moko ya pamba te maa moto ya valeur nasi nayebisa o na obenga honorable papi mambo koto atongeli bana kazangulu pont wana na oyebisa ye alukelanga ata 2 hectares moko te wana mpona saelo faire na otyo mwasi moko ya esengo epi nde na abona obenga bosi Riki Kabambi page claire yepe ndenga voyage mingi na oyese bakota kenda kuna pe alukelanga mabele Camila nyonso kolinganga na osalela yo oza mwasi moko ya esengo mwasi moko oza heureuse oma papa abina no oloba lelo ovandi ozolela obosa na ye ozala heureuse na maboko na nga nyota nalingi komona ngo toso ovandi olelaka nga mpona so mamukabe atungisi yo nzo andi ozolela okanisa papa na bino nalingi suba imere wana te nayoki nyota merci nalingi suba imere wana te tika olelaka oza daya osepela nde oza awa Hey, Papa Machi wani kaka. Uyuyu. Hey, Papa Machi. Papa Machi. Papa ya sote manqué beaucoup. Moni mara muyo bandaka yango. Ngana za uyamba yonde ngo uchi kukufela papa. Ufuanji kuna na ndako mikolobelo ya. Uba ndopesa ngaba besu ya nini? Kasi utopesa wala yango pesi. Papa Machi. Talibaka na yonga ngaza mukolope na za mulu.
babilongo wana olinga kusala yango na njoto na kai te uyoki tala moni yo kabe oyo mobali na yo atanga kufili papa yiba yango ke no ici quand eseleki nazolila nazotala pose na nsima mpona yebi ke no te yayo si nakunda kabeya na ye na kusongela uchika busobo wana uzakuyoka uchika busobo wana ngakuti nazaleki na pasi awa nazokanisa papa ya papa machi akufi moyena yana matangeza takite lukula madama abimi aye tala ndakundenge jingake chikala nalubina chikala kaka ndakulukula pe madama yake kuna izakanga malambo ben tuzalaki na mama na papa ezeli baswa kabe nzambe tekerbana ye na lili nteli nani akusunga ngai kabe natamboli palto na moni ata moto te nzambe alobi teka mwana nga natinda na mokei sili makauka na yebisi yo papa wana asumbili nga sekei asumbi fieri asumbi mabili ayebisi nga alobi papa matie ezanga papa na yo sili makauka nga nde motu nasimbi ibembi ya papa yango moni nzambi yapambula papa isika asali ibongo kutu papa kotalinga kotaka na motuka kende bengabi te papa asalinga ikoki tunanga nini mosusu nakutani sikoyo na mama Anto. Ni bisio Anto mama Anto ateli balobi te papa si watu. Ça papa te kamata enveloppe ya na sima enveloppe wan ti lelo enveloppe wan na misilite. chika kuluva Na ni bisio banda na bandi ku sanze ti lelo enveloppe wan so bika na pende boy muto. Na pende boy muto. Te mama Anto. njamba kwambule bazabantu malamu veja donc turuba so uba ngoba yakite papa jila wana uzakuloba jila makauka soka yakite na mama ndo makauka turuba papa na yo alingaki apula na sebo ya lali seka yakukunda yezande batabo iso ka baza set na mboko na Congo ibo bumba tu pende so sunga president de république na kati ya Congo esa papa jila makauka turuba ndengu yekubanda musala wana uchikeli nga musala ya porta oyo nazaka na chikuku huyo kaka toko mamu kabeya kenda kutala na porta tuluba uye 7 fois tal ne veut dire 7 fois 7 jours semaine kabeya yemi sana ni historia ndako kabeya Papa Mathieu. Maman. Bonjour Papa Mathieu. Bonjour maman. Boni. Ça va maman. Oyo, olobaki ponanga. Oyo, ekoko kisama. Oyo, olobaki ponanga. Oyo, ekoko kisama. Oyo, yaka olobaki ponanga. Kayoyo, ekoko kisama. Solution na mituna nanga. Ngai nazali mutuna Yesu yanona ngayo. Oyo, olobaki ponanga. Yesu, ekoko kisama. Oyo, olobaki ponanga. Yesu, ekoko kisama. Yaka olobaki ponanga. Ekoko kisama. Solution na mituna nanga. Oh, tiele je fidèle tina shamema.